Lelo, surtout bien na performance, na ninga concert. Performance il y a Ferry, na Fali. Il y a pas match. Maïna mafuta. Ah? Maïna mafuta. Nabi maïna mafuta en sens que et tika ko sangana te. Maï mutno so melara maï. OK. Muto e so melara maï te, hein? A kosio. So ebika so apeso ata journée au melara maï te au sentir comme épuisé. Les deux artistes bano kende ezaki na concurrence. Et wana ezalaki. Vous comprenez? Ce que na de moko asali perfection makasi. Neti vient biso faire ego là. Hein? Qui dit ba Obi? Qui dit ba Ferry. Faire ego là. Na biso mai na mafuta pour faire atikala. Faire atikala. Yo lo ba faire atikala comment est-ce que la comparaison? Non bien, au moins lelo, surtout le babongo. Au moins na ba nomination, non toute la nomination tout ça tout à l'heure là. Fallait azate. Et puis que aucun artiste congolais. Donc place bi tourner zalaka. Ba misem surtout comme ça dans la communauté, so ba comme akate papa. Mais la libanda pour au monde la place bazwa bazu danger ba sanksi ba on peut ba la titre mon ko gagner zo. Ba zalaka te. Ce qui ça qualité le titre de to zaka bongo. Et zo mona na misu boye munyo so zo mona. Mais ce qu'on to ligne telo ko to bandola chango elamba. Pour place na so fala le kabatras faire ayaka. So fala ya beti place moko boyo kaka lobi na on fait foya. Et ça be étranger donc comment na poste artiste wana pour ba yokaki ba consommer qui trop mais biso et comment ils sont boyo ba combattant na biso ba ve na biso ba boketu le ba mela utumai. Obi ba boketu ba mela utumai. Baza ba guide ya 5e génération. Banani baza ba guide. Il y a 5e génération. Bon, so to lobi na makambo ya ba guide. Il y a 5e génération. Réponse na repé so msou ce que zala et vous allez un peu limité. OK. Nana za guide ya musique congolaise. C'est Fally Ipupa. Ah. Oh, ba ngai. Olingi fait makasi. Quand on parle de Fally Lelo directement tout sur la Ferry. Te wana communauté na biso. Obi? Wana communauté na biso. Maman c'est si là. Fally a un adversaire na Congo. Azate oh, zo kama mna lo bateke azate. Bonjour, bonsoir, amis fidèles internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette belle émission Faits sociaux sur Mosakoli Chako Télévision. C'est-à-dire, vous voyez que aux chaînes Nabino et Memela Rabino, l'actualité, dans temps réel, tu peux informer Bino, tu peux informer Sabino, Nyonso, Oeza Koleka, parce que Awa, nous avons vraiment à la page. Premièrement, je dirais un grand merci à mon boss Mosakoli Chako. Pasteur Michel Chako, je te salue mon boss là où tu es avec toute la famille, maman et puis les enfants. Dans l'Ingarabino, moi trop. Merci Nanion Sobozosala pour nous soutenir faits sociaux ainsi que l'artiste Miss Gail Georges Chimba, Moulobeli Amboka. Naza na responsabilité monene na yebi pona baike na lobaki batala kangai batala mambozo le kana sima na ngai te botu na ngai nini lelo lokola mo mesano na elibino lisusu moko ya artiste na biso artiste musicien Bob Lepisco Lutumba, c'est-à-dire Lumumba, pardon, yende mutaza mieux placé au solo na biso non par rapport ya maman musique to betalement li solo ya musique et puis azara wario leki ya les restes o etikalo na lobité po na ye ya koloba nesika na ye parce que akoloba amukomi lobela ye moko po tozana elelingi na yete tozana ye moko l'artiste sur ce plateau. Merci na ba fan nanga, merci na ba abonné nyonso ya Mosakoli Chako TV nazo senga na bato nyonso balinga kangai bato nyonso basutena kangai bato nyonso batala kangai en tout cas biso nyonso tokene mobondo lokola ba golo ba loba tozala mobondo na Mosakoli Chako TV soza pour so mona kanga et nyonso pozo ba actualité na temps réel, c'est-à-dire s'abonner déjà na Mosakoli Chako Télévision. Awa na raté mutute
pour ba on surtout ça là ils ont fait sociaux. Bonjour l'artiste. Bonjour mon frère. Bonne santé. Non, ça va, Dieu fait grâce. Oh, ouais. Les essais ont tout le monde et ça va tout bien. On a fait sociaux. Vraiment. Malgré tout, il y a la fois dernière. Moi, je topé Ninganara. Il y a un moment où j'ai un Nicolo. Aux amoutous. Par exemple, il faut attaquer, après, belé, donc. Mais voilà quoi. Donc, on comprend que ceux qui n'ont mis un plateau à 7 vanda, on dirait. Dans des santé tungisi to ke na mama bolembu moi trop te biso ke ndana biso eza ku tu centras le ko bela kina yo ke lo ma wana mituna yo tu bambanga ku tu belisa ka suna mituna ah bon belisa ka suna mituna vraiment wana copie na biso donc ya be copie na biso to ratarate lutumba le ki ya Lumumba ah mais c'est Lumumba le ki ya Lumumba penado ça dit que bato ba na révolution quoi. OK so ba révolutionnaire na ndenge siko ya masolo quoi. Ngapi na pesi Lumumba mo to zarana ya journaliste na Angola mobimba yem tayela so indépendance na kopo yo. OK kombo na Paulo na pesi mbote Paulo Mohamed yem tupe soki na zate yem tasala mamba bien awo. Vraiment na pesi bambote na pesi pe équipe na biso nyonso mo sa. Lumumba ebi ke Lumumba zaka état d'esprit. OK Lumumba réalité, c'est un état d'esprit. Donc so mutu mwaza ne esprit mo bo ya ko faire révolutionner makamoko boy. Voilà. Azaraja Lumumba. Ata benge Lumumba te. OK. Donc on est toi boto za ba Lumumba bele moi yo posa Lumumba. Posa na état d'esprit mo boy pone na coûter la plateau. Rien à dire. Félicitations. Merci beaucoup. Donc on s'est révolutionné ba makambo. Donc on s'est ngolobia o to ku taper ba studio. Donc mutako ya sali nyonso. Sali studio, sali clip, sali tout. Donc on a la vision il faut battre vraiment. Ba millionnaire à Luanda nyonso. Sénateur Paul Todilo, botia poids. Et là on a fait zalaka. Place makambo et ça la ma place mutumazo mais ma culture. Vraiment. Donc bravo quoi. Défense à drapeau. Merci beaucoup l'artiste Lumumba, ça fait plaisir. On a déjà Rose à la table deuxième fois on a un beau sous dans le plateau. Et ça la bien. Boni d'abord Yaya, boni orchestre, boni makambozo kelendeni. Bien que Foucault Kalaming te photos alana Fali Poupa Yemo les D awa. Déjà les D awa aigle. Fali Poupa Yemo déjà en place donc rien à dire. Et aza moto yo amemi masolo na biso mo musika et wana photos à fier biso za ka fier ya loba ki naza leka ya c'est que to tamboli ba place belé mais on a compris que faut a moto mo photo boa que la ba flair voilà fallait moto mo lelo Congo toza béni daza pena léopard la fierté kuto em sous équipe nationale les salariés quoi ça la ngo plus. Donc à Mema ou à Bisso à Kenya dans Libanda à Zou à Libanda à Yena on de change la culture. OK. Y a un moment dans l'élo partout fallait zaka nominer. On a fallu nominer. Bisso ce tellement Bisso sur la communauté sur te comprendre ma camboute. To me mara na neka ya ko swana na ndenge kaka yali ngalaxa nini ye. Mais elo ko zo sala lobine bat ba comprendre que ça bien pour la culture. Dans zo teka culture Libanda. À travers fallait l'élo to pousser sous na ba place o ba fait na biso ba sala mais fallait quoi salango en mieux fallait salango en mieux tant bino bolo ba boy pour na artiste na biso Fali Poupa nini oyo fallait apporter na culture na biso to na musique ya Congo o ezalaki te avant na ba apportant na ba secteur rebelle locaux là nakopesoka moi nini moko koyebi ke to ça na biso ba musique ba vie ba sala ba succès mais ba succès en faisait ka mingi na communauté na biso zala ka mi communauté na biso partout baza. OK. Donc mon communauté na biso nde ba yebi ke artiste na bango sko lelo fallait comprendre que faut akotaper na communauté ya baninga. OK. Ça dit que soka sali eloko et sous kate na communauté na biso place batu na bango baza place batu na biso baza bango ka fuba yo ka musique na biso vous comprenez ça dit que akotaki na perfection eloko liboso comment lukana no ba échange culture na ba artiste ya bamboka wana makambo yo zolo ba yo ne salama te mais c'est salama zela na bi bien na zo cha moni i ezalaka mais na critique ne critique tant on va tanga so komi aux angsi chapeau likolo mon prof au barré
On comprend? Pour la prof, au commis I, mais au lakisi I en moté. Et l'on a le belo en wana. C'est que nana loba bilo kwana et salama. Mais osko fali ayeko sala bakisi a chep le point sur les I. La bakisi pin I wana. Dans sens ni. Au moins na culture, nande to ça échange. Lelo fali à s'adapter, ayeba même na balangue. Oya batuana. Amiteki na ba fanatique na bango à travers langue na bango. Ayoksi bango peso lingala. Vous comprenez? Accueilli plus loin na ba site pour les lots musique comme on thème et comme on comme na ba site. Voilà. Fallait déjà ba site na ba site ya internet ça kota ki tongo ba comment découvrir à travers ba artiste na bango ya bamboka. Et wana fallait ça on ba bengi revers. Ah ba c'est kai. Ce qu'on lelo on comprend que fallait le ko bakisi na eloko ba vie ba sala quitter. Lelo fallait lelo ce qu'on a nomination na monde surtout na ba point ya Europe ma nomination parce que tu dois ba trophée ba nini okuta combat fallait on comprend et ça qui un travail au mutabanda qui mona malembe tu sais comme na tamo seni et s'exploser on comprend oui bisanga te ba vena biso basala ba musique kitoko ba vio basala biso ba tracer la biso nzela na rumba o pe faliango aye ko yeba o pe faliango abimeli oui bisanga te que place il fallait comme le ba vie ba comment pour fallait lelo aza les seuls artistes aza couronné na ba titre belé les seuls artistes congolais on comprend mais ba vie ba sala pe ba succès na bango ba yaki place ba komaki mais fallait sikoyo à l'équipe dans sali a sali o ba vie ba sala en mieux les seuls rabiso fiers au moins pena qui nomination au moins un 5 étrangers congolais moko et puis na 5 étrangers congolais moko na beti 5 étrangers congolais seni abaki plan ayena plan ayena coupe nani namboka on comprend bato balanda ki soirée balobani congolais wana danger et puis ga beta ki bango ezaki nini kata basaki critère moko boy msusu perfection ya nini côté live osopan côté live basaki live moko danger à gagner côté clip nzembo moko boya sala ki nzembo ne eteki koleka banzembo nyonso a gagné de fala zo babiloko wana lelo azana ngo to betele maboko te photo ya ka ko ignorer biso to babaki to lingana kate non som to sala oyo ya malamu faut encourager je sais biso nyonso tout est on dit ma fali on comprend biso tout est on dit ma fali biso pe boya boya. Tu sais pourquoi? Koboya wana pe ezaka pour la artiste et promotion. On comprend? Place aux boya autant comme artiste aussi le promotion. Mettons aujourd'hui baké koboya ya kimutia mabena ya kimutia mabete yebanaka. Supposons par exemple nous lobi na ninga performance wana. OK. Lelo soto bi na ninga performance na ninga concert. Performance ya Ferry na Fali. Il y a pas match. Maina mafuta. Maina mafuta. Nandeni omoni mai mai sozi mafuta osangisi yango omona ngo ekabwani esangana te omona otanga pena o mai o mafuta on comprend biloko kutu fali moko linga ngo soutien ça dit petit exemple on a poto bandeni ça dit fali azama otangi ba performance pour so mela pas so pas zo yema mela mai faire ndaza mafuta pour pesa nabi mai na mafuta en sens que etika ko sangana te mai mutno so mela mai OK muto e so mela mai te akosio so ebika so apeso ata journée o mela mai te o sentir comme épuisé on comprend l'eau c'est la vie papa mai ya ngonde zalaka qui si pour avoir côté wana te naza kuna te est-ce que ça oza kuna te nabi na ça que na question na net direct nabi mai na mafuta ndeni voilà yokanga nabi ko sanga ndobi obi ma performance nabi mai na mafuta au moins auparavant les deux artistes bano kende zaki na concurrence et wana zalaki on comprend ce que na de moko asali perfection makasi neti vient biso faire regola qui dit ba Obi qui dit ba Ferry Ferregola
Papa Hervé. Hein? Qui dit Bon chanteur. Bon chanteur. Mais qui dit bah. Et là, bon m'a vu Nabiso. Aïe, ma danger. Ve aza danger. Ve aza danger. Papa, oui, bah danger, tous en bon, bamboko. Bah, ve evolokolai. Hein? Bah, vente ça. Bah, chanteur, bah, liki na mboko. Vous comprenez? Mais le problème est ça, il y a performance. Le problème est ça, il y a vision. Voilà pourquoi il fallait appeler aigle. Il y a aigle. Il y a seulement une mafuta pour faire un tikala. Faire un tikala. Yo le ba faire un tikala. Comment est-ce que la comparaison? Non bien, au moins il est là. Surtout le babongo. Au moins il y a une nomination. Non, toute la nomination, tout ça tout à l'heure là. Fallait azater. Et puis aucun artiste congolais. Donc place il tourne zalaka. Bah misem surtout comme ça dans la communauté, so ba comme akaté papa. Bazaka danger na communauté na biso kayanga ba venir so basala kiti. Bazaka danger na communauté na biso. Ka biso moto mona bango baza danger. Mais na libanda kuna mona place bazwaka bazu danger ba sanksi bango po ba wela titre moko boyo ko gagner zo. Ba bazala katé. Soki zaka falite do ti lende to zaka bongo. Ezomona na misu boye munyoso zomona. Mais sikoyo to lingi telo kongo to bandola chango elamba. To ndola chango elamba to ndo couvraka. Non, soko sali bien bobe telo maboko. Ce personne ko kite ba ko encourager yo. Vous comprenez? Pour ça faire as artiste ya mboka. As musicien ya mboka. As congolais, de biso tu to ba congolais. Mutazana haine contre faire azati. Mais le problème est ça, au monde a débattu par le bara. Et ça, je pense qu'on encourage les artistes. Atala, n'est pas kambozo kendeli. Faut s'adapter dans le monde d'alélo. Tout ça, s'adapter au salaka au mninga au salate. Il peut faut ça la makamno na mandenge na prévenir, faire répéter à la réalisation na ndenge na ye. À cause ça comme ambo fallait au salate par exemple. Bon, yo na mo na pesi carrément kaya mbote place za carrément kaya. Bon mon nom que ceux qui se balanda ke loka bien. Ouais. Na biso mso po sala ngo yo ka msusu ke neti balanda ki fali. Or ke loka bien de balanda ka. Voilà. Et puis à ça la rane yango. Pour place na so fala le kabatras faire ayaka. So fala ya beti place moko boyo kaka lobi na ngo faire foya. Dans so ça ne ka yango. Mais na ignorance. Ma ça ngo. Azo la place il fallait ayaka hier place. Est-ce que bike to salia to ça sur 10 ans. Musique est bête raté na ba poto. Mais la personne là qui est fallait tellement ça kotaki na ba horizon wana. Place ezaki batu na biso moka bande ko combattre biso. Ka biso na biso moto bomana. Mais bi batu ba senga musique fallait. Et ça d'étrangers. Et ça étranger donc comment na poste artiste wana pour ba yokaki ba consommer qui est trop mais biso et comment ils sont les ba combattant na biso ba venir na biso ba boketu le ba mela utumai obi ba boketu ba mela utumai donc comment moko rien ba boma na bonka culture ka boye et les gars donc comment moko sauf tout ba raison mozanga mutuna makolo congolais lelo soki tobi mais lelo moko wana asali be fort moko bo lelo musique na biso zonga abandi barena lelo biso nyonso comme arena mais sa arena se fali poupa mais so le belon mutu oboyo na mutema yebi mais le tobe ta biso so arena danger arena ten mais le messi arena na kati ya Congo se fali poupa na nenga mabete na ndenge pe ya sans polémique lelo banani baza ba guide ya 5e génération. Banani baza ba guide ya 5e génération. Bon, soy to lobi na makambo ya ba guide ya 5e génération. Réponse na repé soit msou ce que vous allez un peu limité. OK. Nani aza guide ya musique congolaise. C'est Fally Ipupa. Oh, ba ngai. Bolingue vérité telozo bomabino za likambuya vérité tala vérité fanatisme bien sûr yo tobi ko toza ya leki ya bien sûr vérité mais ermo faut reconnaître pe savoir faire ya baninga mususu bo babo savoir faire bolingo na tuni yo banani depuis na fandia au monde na place na boyi mutu ko boya nyoso yango wana ti ça dit yo pona yo à part réalité ce qui sikoyo
olingaka fali tende oko souffrir nango mais ça réalité mutu nyonso ayebi ke na minute guide c'est fali poupa na musique so lelo nana za champion numéro 1 na titre ba record nani ba question zo ayo ba réponse yanga mais excusez ngai excusez ngai vraiment na bien na musique ya Congo na ba record lelo na za numéro 1 ngalo kwa ndeti nazalaka netre nazalaka katikati nako choisir te nabi ke yo sala copie na yo fozala na côté foza pe na côté oyo tikanga na ebisa bato balanda biso na minute oyo na banda ku boyebi yango mutu zo battre record na musique congolaise depuis banda tie komi lelo eza na mutu moko battre record mutu aleki ete se fali to cha close na faire oyo tant to compara fali na Ferry ozongi suka wana na zongi ka mwana kapo to cha so close na olingi Ferry makasi kasi bango quand on parle de Fali lelo directement tout sur la Ferry te wana communauté na biso obi wana communauté na biso mama ese sila Fali aza na adversaire na Congo azate ozoka mamna lo bateke azate ye mo utalinga suba biloko te yo compare Fali zo tanga ko momo boye tika papa il va faire ne place afana sa boulone ki toko papa Hervé tika faire afana na sa boulone e toko pour comprendre que ça les gars mtalo ba mamulo ekende bien tika siko ba makambu ya ba comparaison lelo ezalaka soute noko kutu lelo Fali alinga suba biloko te pas comprendre que sota ta mama mneso na vena biso batsoni bayebi na vena biso bajibe bayebi bebi ke petit sa bandale wana wa papa che Pecho Fali très bien alors de Pisco toi avancez bouquet Fali il faut pas faux ayobe ta concert vraiment les DAwa aigle baya de Luanda maintenant ce par rapport au biso tozo mona ba mélomane à la bonne musique et puis observateur était que ba pandisango ba lobeli makambo ya mboka nde total la promotion on dirait ça moi ralenti trop na moni le roi ndeti déjà 4e ou 5e barbecue. C'est-à-dire promotion pour un concert à Baïda de Luanda. Pour ceux qui n'ont pas de barbecue. Ok. Ou comment? Parce que les deux déjà sont lobby. Ok. Bon, il y a eu un outil. Outil dans Massasa. Et puis, il y a eu une chance de rencontrer le président Alain Visor. Président Alain Visor. Président Alain Visor. La PCP Motesigaza, le président Bawarion. Fondé la Kisses, le sénateur Paul Todilou. Et tout consort dans la chance il y a mais ce que j'ai compris bazan à moi stratégie na bango bazo c'est la promotion déjà côté kuna la ponia ba bébé bon on a plein à koloka ba ya de Luanda plein bon ngamo na mona ki chacun o ba bengeti moto alinga fali mutu mtasa la promotion na ndenge na ye ndobi ba ki non ba barbecue donc ba barbecue les asco chaque warrior a zana ba possibilité na ça makambu moni ko sa makambu au koti papier au sali ba makambu staff ko ya soutenir na o kozanga boteki image Fali OK des autres qui bon à boire et à manger tout consort des autres alaka au félé donc batu bazo salango na mutema moko boye ya aller sans retour pour balingaka artiste na bango babi ke fali azoya awa eza chance ozo fali na kata Luanda komona live boa sepesa mitema bato na ba président Yannick Lema na PCP Mbote ba billet ezokende vente ba billet ezokende ndeni parce que na concert ya Shikokero awa biso moto za ki wana to mona mnage non borona ba vie des aïe net moi trop les aïe plainté les aïe pe pia kate mais aïe net ka moi genre et c'est bail de Luanda et ça espace 60 000 per place place au lobby Luanda na okota pena trop te et parce que né na zo bisayo lebike voilà yo pena comprendre moi mukie na responsabilité za pena kimela na kuta na komisa maloba na bango pena no pongi na sola kina vena nga do makola koko ba warion na Alpha 5 na moni Dr Darli Dr Belly na Alpha 5 donc na moni masananga seleo makukula wana base pena
base ya na kati ya Luanda a eloko o lobby pona ko leka na biso ke côté on a la pongi pour moni les sénateurs Paul Tidulu azamoto o déjà Angola indimelaka on comprendre azamoto déjà batu bayebi ce que ça de lelo batu o baza fort hein production la production batu bazwaka papa vous a fallu pour parler là hein na yemonda lo baki na ba tsal ba mapeka na ba nini wa kiti si yango pena ke biki na on s'appelle ça ba na Angola c'est que Paul Tidulu a fort comprendre je sais que ma camion c'est assuré t'es bon on va la cirer na lobi bongo poani parce que défi il y a ba congolais ils ont mingi plein ceux qui ont concert OK de babu ba mbetali son aux lumière au soko yema mabeto bien etala bango te mais premièrement ils ont défi numéro 1 ils ont d'abord faut concert dans la plein il y en a tout néo parce que il y a des loin déjà plus de 60 000 places. OK non nga na lobi boy na répondre boy voilà na kotaki na ba base nanga na mona oki ba son biengo oyoka onka perso le kati vraiment perso ke déjà bo moni ba kinkolo zokota moni ba yaniki ba fuka ba nu jack nu jack ba fuka donc là on a biso pongi ba laranja ba zo bisanga ki mabe ba bisanga ki mabe et oki sont sunga no ko to fande a son yete mais so koti ce qu'on a ba point chaud ndoki ko to rabina mabe mabe ba biso pena ke no mabe donc c'est que il y a un émission que les sénateurs Paul Tidulu ayebi Luanda ayebi mambo sala donc carton alors barbecue musu Césali artiste aux anabiso na mboka pekan artiste est déjà les 29 tous années avant le 29 le 29 moi ba rimer un peu zalaki moi nzunzu za iro te fallait ya na été te pona nga jusque là au preuve contraire n'a eu information anati voilà nabi que le 29 déjà fallait pour poser na kata mabela dernier barbecue awa et organisation de Luanda na sikiza ba le 26 na Maracana na mona épée affiche voilà donc toujours na Maracana président le visor Fox donc ba réunion sur Luanda boza super boza danger et kenda bongo bosango kitoko bosango bien artiste aux anabiso le 29 na mboka et puis concert les deux camps déjà confirmé et ça là-bas tout bien à Baïla de Luanda boya tout soutenir moi na mboka aigle hein fallait pour pas du cap les merveilles alors ça la mamba bien boya roboka batan boya roboka banzembe belé ba m'aider boya roboka surtout ba mangolais je mangolais gauche ta monte de fallait pour pas di à doge Baïla de Luanda au monde qui ngala scène ngango bien au motema boy kasi langa no lobi ebangisinga na kati ya Luanda aniata portugais mabe okomo boka déjà abwaka sikoto sala ba fanatique nyonso ya fali pour pas bien oya ba ngolais o balinga ka fali na ba warrior ya ba ngolais des vagades ya mwana kaka vraiment merci Depisco, ça allait vraiment bien. Cop nyonso o ezali o esengi ke photo solo là par rapport à la carrière nayo, oza déjà na kata mboka. Merci. O ezita raté, o eza parler nayo. Vraiment. O ya photo sala ngora bien. Si tu nde oza bo na ocho mulungi mabe. Ya solo. Na epsa ko na ocho mulungi. Do mikolo ba mesana nga pa na yo. Ah bon? Ba mesana nga. Mikolo ba sande nini? Ba mesana nga pa na yo. Bo mesana ye pa na ngai. Bon mais ça n'a pas naï vraiment bah wayo batali ça dit bango bien na ba fan na yo moko oui ça bango nini et puis moi quelque bambo te pour ça là bas tout bien quoi déjà dans tous les warions ça dit que ouais ba définition warion et ba terre te yo bisanga merci un warion ils allaient moto oyo moto aza intégré ça dit que moto ala la pongité voilà ba courageux ça dit que warion ils allaient encourager. Vous comprenez? Vraiment. Bateau bazabaki liberté. Ba warion boza danger, boza ba courager et on il fallait pour parler le likolo parce que un warion ayebi ndenge nini alukakala asombaka giga akotaka l'internet asomi nzembo a place mo bazo voter artiste a voter ba ça ma nyonso wana moni artiste na bango aza au top. Vous comprenez? Au côté kuneza maina mafuta place ba polela.
supporter ngai. Som date aussi sinabiso. Supporter ngai. On a supporté au Kanasuka. Supporter ngai na maloba suka. Oza poso ba 5 minutes to ndeni. Supporter ngai maloba suka na ko continuer. Continue. La différence wana ba warion boza danger. De notre côté kuna en tout cas bravo. Bosa la ngo ka bongo. Ya moni côté wana mona ke so tali côté moi pena ba bentelo, ba intégrer, ba baluka kala, ba vrai chéri, ba vrai ah non, fallait pour pas na chance. Pour na nini nyonso wana pour na respect na yo. Depuis le bas droit chemin. Aigle. Si lelo oza na droit chemin, respect na ba vie. Ata ba vie bazo ina na mitema ba yebi. Et puis petit na biso wana danger. Ata vie sur mon père sa fali père sa zarabé alba pena ki fali poupa. Fali poupa. Fali poupa. Mais na TVM so ya boui asali pe ignorance. Mais na se azobeta maboko. Ta mo pa za ka fière. Mon pa. C'est là au moins un jour au moins on pas on est au bon la malouba bino nyonso. Mais déjà il y a bisi biso to silisate vraiment tayo moko. Yo ndem te psenga to silisa. Ah. Nga za kinana. Malouba ngo yenano e kasi. Namoni bande kuna nga ya Institut Misaluzingu na kata Matadi. Namoni Ige Matondo. Bowe ya Lydia. La Pesombote charité mwaka namoni Nikleti Mvika wa pena ba collègue nanga. Ba on pena balandanga de près de na mituna boye bato ba osala partage makasi eza bango. Vraiment. Ba kenda nango bongo. Donc na pesi bien nyonso nde bokutani boseli sanga wana. En tout cas bosala nka kitoko. Hein? Boke na pena tisuka e kenda ka bongo. Namoni masana ngai yala Fabrice yala na peso pe bambote. Ba staff nanga na kata Kinshasa namoni bana Zanzibar, bana Mona Lisa, namoni Kirosu nini, bana Mokikio, bino so na boaki bino te bosili kaka. Bo comprendre la pesa à TV. Mokikio na pesi bino mote. Sans plus tarder, na bo sans staff afalite. Paneza lisumu. Namoni Ejiki Tenge. Namoni Crocodile Sopera, mère nanga nana boduga. Yo kinda déjà bongo. Ya Edi Badiata, fiston coloqué Zapate levé. Na leli na musika donc kala toté aigle zo ya botozo ya mbema boko ko fungwa mangamo na za déjà koto au senti battaque. Vraiment merci président Alain Visor. Ah, Kabinda et les Kabinda Kunene, président Babarion, na Pessimbote Bongo en direct de Congo central et pas ya Mitterrand Sangila, na Pessimbote et pas ya Adelar Toko na mesana Robengaye l'international toujours puissance na kermesse na biso wana. C'est-à-dire, tous à la zala, puis ça va bien, à bientôt. Nous serons aussi ensemble, Anabana, il y a Congo central, tout, na monnaie déjà. Par message Nabino, Boza Penana Nzara Nangai, hein, Mouto, Molobeli Amboka, Nzara Bino Kalamingité pour tout ça bien. Dieu merci Kimbangu, messieurs les docteurs, plus que Satan, messieurs les docteurs, Dieu merci Kimbangu, très très fort, docteur. Calamité, toujours nous allons vraiment ensemble, et Rosalara Batu bien. Mais l'information, moi, Souka. Bazwa respect ya fali pupa bazwa respect ya fali pupa nzemonga na yimba fali pupa bazwa ngona bob depuis que le monde stéréotype ba télécharger nzemona ba yoka test ba yoka otoloba eza nonka vérité za vrai donc nzemona et pesa pe makambo nango vraiment respect fali pupa respect aigle. Merci beaucoup. Respect et belé et pas ya moto a pesi couleur ya bien à Congo central. Son excellence Grâce Bilolo, gouverneur ya Congo central na biso. Grâce Bilolo. Notre gouverneur. Un grand merci à vous. Merci pour nous soutenir au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Antoine Fachi Béton. Merci. Grâce Bilolo, Mamozo Salémo Nana. Merci beaucoup na Jenny Bozo. Jenny Bozo en direct à Chypre. Moi, mon soir sur notre gouverneur Grâce Bilolo. Grâce Bilolo, tu peux se bambote belé. Na bakseli pembote bongo et pas ya Belbiche Mampuya. Pour na nini pété na baksambote en direct il y a Paris et pas ya Charlie Lubo ya grand prêtre. Pe na Robaksambote pas ya JR Sa Majesté général ya Wenge. Pe na Robaksa Susumbote et pas ya star ya Gondo millionnaire à Gondo dollar pour tout star ya Gondo. Ça sans oublier la personne qu'on appelle Monsieur Succès, Papa Succès, 5 Naban, Gauthier, Touba, La Pulga. Je te salue là où tu es. Merci à mon ami Héritier Matukama. Héritier Matukama. Batunion sorti avant de la TV bata l'émission Faits sociaux pour baser la Ralibanga et à Diego Titi de la Papé Moucha. Ça se passe en billet vert. L'argent m'appelle papa. Mon ami
Je te salue là où tu es, Amérique. Il y a musique, il y a Amérique. Et si Kabonko Bazalakana, maître 112, maître 113. On appelle si bon mbote 113, maître 113 mbote en direct à Brésil. Gombal Gogota Toalanda, na DJ, Ker 12. Ce qui vraiment dans ma maison, il a été pour moi qui le coup facile dans Zanabino pour les affaires sociaux. De ça là bien. Merci. On se retrouve à la prochaine. Ciao.